Avant d'après la team, d'après la Kinshasa te. Mamba bata musique to beta. Pour les deuxième kokufa. Moi ni arrêté dans la team wata. Ba hôtel Kolongo 16e avant poto ya munene dans la team wata. Mais habité sur les héritiers. Mais selon maman le bien ça c'est mérité na ko cacher te. Na za quitté, na tika ko ba te église za zemi. Avant ba kende poto ba kenda kyo. Lise balongo ça qui est zemi. Zemi wana balongo ça yango bien te. Akoma ki kopola. Et ça qui ba retour à ma casse. Akoma ko piquer ba crise. Nde maman na bango akendelaka héritier ti na ndaku na ye. Ayebisie soki mwana na nga meki kokufa. Naza soda na beto masasi. Quand nous oyeba na ba kondi, oyeba na ba nyonso, mais soki likambo komeli mwana nga na beto masasi. Nde ba ko ma liste na hôpital munene ba soigner. Liste na ba ke poto oyo. Papa na ye Pedro Miguel, de papa ba Lise. Lise azana kombo papa ne. Lise papa na bi nene a soki te bimba sa passeport à Lise. Bon moi que kombo na passeport na mikanda neza Lise Pedro. Lise ana bande kwa mindele. Papa na lobi ngai na tika la ko bwa mwana ngati. Nga papa wango za joueur na Angola. Akenda poto depuis 1986. Lise aza mwana 1994. Amina na kenda poto mambabale na balaka mundele. Quand nous avons eu vacances na kina amina za ngolais mais na bota mina Kinshasa na koli na Kinshasa. Na Angola na kenda ka bale na za ngolais d'origine mais na bota mina Congo. Amina ka vacances na kini na 1993. Nga na mwana commune ya Barumbu, maman Alice commune ya Kinshasa to lingani. Na zoni poto, parce que ba téléphone les a raté, donc ande moi ça tika na zemi. Après quelques années plus tard, à travers bateau il recontacté moi ça na ko habito nga na lingaka maman Alice, azara soldat, azara civil. Azara zemi et tout, j'avais Alice en français très bien, attends si Alice l'avait école à bien. Boyebi basi. Depuis les amours amoukier nasaka effort mwana nga ya poto mama na mtazaka kokanga mwana abinatika abipunga na za France